Abandon entreprise n'est bien, abandon ministère n'est bien. Il a bien commencé, mais quelque part, il a vu naïe à koutani na ba brigand. Ton mariage doit être qui bien est single, mais à un moment donné, ba brigand. Donc tu n'es pas arrivé au sala ba voyage, mais voyage en au lieu pambola yo et pambola yo te voyage no au koutani na ba problème. Voyage au nyon surtout yo sala au lieu memelo li pamboli et memela yo kolela à cause de ba brigand. Jésus-Christ de Nazareth a tininga na yebiso comment tu peux vaincre les brigands de ta vie. Donc ezala batu mususu ndo ozolanda nga babiloko yo kanaka te na vie na yo et comme le comme la yo. Donc babituma musu ekomela na vie et abando kité. Et après Satan a te et peut-être batu. Peut-être ya ba camarade. Peut-être que mutu moko ko se confie trop. Peut-être que inconnu moko boy. Yaya ozolandanga vina yo ezaka bien. Ozaka mutu esengo makamne ezaka bien. Mais lelo ba dépouiller famille na bino. Santé ozalaka nango eza yo te. Okutana na ba brigand. Donc pour ton long ba brigand, il faut totika Saint-Esprit à la tradition zela et deuxièmement tous à la alliance dans Zambé. Ce sont des choses, quand j'ai vu Jésus-Christ 2 fois, il m'enseigne beaucoup de choses sur la divinité, au ekosungabiso, to aider la nation ébélée au moyen de la christocratie. Isaac Newton disait, c'est onaye bieza goutte, ce qui m'échappe est à océan. Mokomoko apôtre Paul Azoté dans le livre Actes des apôtres. Il parlait sur Jésus-Christ, il parlait très bien, mais babi na katuana Akilas na Priscilla bazalaki. Yes. Mais heureusement il était humble. Il va apprendre mieux que les cas. Il y a des choses que nous devons apprendre auprès de ceux qui connaissent ça mieux. Mais ce n'est pas bien. Mais naebi que Moussala Nzamba pesinga kosunga ba congolais à ma qualité père spirituel de la nation congolaise eza Moussala munene. Sala juste Yabolingo pour na ba orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes qui pleurent, avenir Yaba orphelin. Bozale belé bokota l'émission de bote bandeko na biso nzamba lola pambola bino ebele ska bozali na bandako na bino bozali na ba télévision na ba téléphone na ba tablette. Et en tout cas, c'est votre humble prophète Samuel Eric Kasongo. Oyo wapi bolinga mingi na kati ya banda kuna bino en tout cas pour se pelami comme on a la télévision on se pelami pe comme on a bino dengue bofani ni bozolanda biso en tout cas ensemble na pamola bino ebele. Lelo je crois sur bon monde disposition kit weba dia ke izali émission police des stars izali émission oyo to yambaka vraiment ba homme de Dieu ba oyo bazana mbeki ba oyo nzambe atomboli ba oyo nzamba na ba révélation ba bazana makambo oyo c'est ba transmettre ngo na libota na nzambe et yango na se pelami ko yamba basa na nzambe. Mais ngai prophète Eric Samuel yamba n'importe qui te namba mutu azak mutu on a convaincu nae so on a convaincu na yote en tout cas ils a peu moi pas si ya ko yamba yo. Pourquoi il y en a ba tebele ba zo yana ba chaîne ba zolo ba n'importe quoi et en tout cas ils a ko honorer vraiment basa na nzambe te. Donc nzamba pambola bino boza tellement belé en tout cas bo sepelanga na bravo Jésus bo sepelanga pe na émission police des stars lelo tozana sengo parce que Batebele, Bayamba qui est Landa qui est un homme de Dieu et un homme cet homme là en tout cas le bas qui tellement de choses qui vraiment n'a qu'à sa profondeur parce que tu yamba batu ah mais cet homme non waouh vraiment le bas qui est le bas je crois Batebele baba qui est non prophète Eric tous en a bossé na esengeli a zong encore une fois parce que ton ami place aux sagesse ezali place au mutu ana mbeki ana parole en nzambe ete alala ki na lota ki na mona ki quand il parle au senti que nous a convaincu c'est Dieu mutatindia leka aloba po belé baleka na lalaki na lotaki nzamba yebisanga non c'est qui on a présenté mino lelo na mkolelo c'est babenga fumu izali les prophètes Eli Totoana oyo wapi azali notre invité na mkolo ya lelo ekozalanga na benda bika lelo na si une émission na kotikele tenté parce que j'ai des choses à retourner singla répondre biso lelo ba prophète va komia lala so moni mutakufi nde alekia ono nzam lata lalaki na moni moli mutuana ebimelinga na otuna prophète na otuna il faut répondre nga
surtout na liwa ya Maman Blanche Odia Kandolo. Moi aussi, il y a Papa Marcelo Tounas. Il y a beaucoup de prophètes babimi. Tout le monde nzamba bimela kibiso. Moli mone bimelinga. Kuta mena lo babo na bo. Papa. La famille n'a été yona ye égal combien ma famille. Donc il y a beaucoup de bêtises soi-disant prophètes. Pourquoi tant de prophètes na otunaye. Parce que c'est un père, il faut répondre à biso. Est-ce que mouta koufi? Est-ce qu'il faut abîmer la batte? Et puis, les lots dans RDC, respect des morts et assoutés. Nous sommes des Bantous. Quand la personne a perdu un mouton, au lieu de réconforter, il y a un homme, il a parlé de bêtises dans la télévision et en tout cas, honoré ngate. Bato nyos baleki na TV, bazali contre ya liwa Maman Blanche. Babi qui est passé Marseille à l'équissier. Moli Maman Blanche et Bimela qui est et le belebo. En tout cas, et ça faux et archi faux. Dans le bien en tant qu'un prophète. Et puis deuxième chose, boyebake manga était la kana na manzete na ebele. Tant yo ça la bongo pour que vous en avez besoin so mababez na yo. Mais oyebi potani no tikeline de quoi nate. Oyebi potani nate. En tout cas, je suis dans un compte. Maintenant tout dans l'homme de Dieu. Le roi yene as un prophète majeur. Lui, il d'abord il faut le belabiso. Il faut le biso. Bato babake non enzamba la kisaka nga va kufa ya mutu moli mone bimela kenta la kufa ki e ya ki pa ngem nga ke notala basali ngabo to basali ngabo bon baliwe e ko tala ba famille na prophète baliwe ko tala ba famille na bino po nini moli mone bimato o beta pe bisote fosi mara bato ba ibani neti moko a uto loba wa le prophète de Nilis a uto loba mais maman bonga kufa ka po ni mama moli mo bimela kete en tout cas na retourna et puis na retourne pourquoi et puis ma cambo à l'obaki qu'est-ce que message ni clé au Nzambe APC pour APC à Libota Nzambe. Un prophète, c'est un sentinelle. C'est qu'il y a un message au Nzambe leki, Nzambe leki Nzambe pour allo belabiso. Directement là, il m'a évité nanga. L'homme de Dieu. Boni. Malamingi shalom. Shalom. Nzamba pambolo apambola pe bandeko nyonso tu balanda ki biso. Vraiment. O balanda ka biso pe bazolanda biso. Vraiment Nzamba pambola bino pa pesa bino kimia. Merci beaucoup. Je crois que le long dans un direct. Bila ou outre son nom à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, avant le lui comme ma prière est atée. Le long ok non, le long je vais te frapper en tant que prophète. Mais quand on définit son nom, d'abord qui est un prophète? Bon, merci beaucoup. Ce qui te banda ko expliquer et comment quoi niveau théologie parce que nous avons 5 ministères. Oui. OK, tous les ministères ils ont don Saint-Esprit à passer une église pour le perfectionnement ya saint ya bassin pour nous préparer église bakouta ils allaient comme épouse bakouta na Jésus de Nazareth. Alors nous avons les pasteurs, nous avons les prophètes, les docteurs, les évangélistes et l'apôtre. Alors si nous commençons aujourd'hui à définir les prophètes. Alors moi je pense tout ça l'émission Mususu to parler sur le prophétisme parce que ce qui est important c'est oracle un message pour le peuple de Dieu. Voilà. Alors, si nous voulons parler du prophète, c'est tout un cours. Il y a les prophètes, il y a les prophétismes, mais on va analyser beaucoup de choses. Je sais que le mouvement prophétique a beaucoup apporté dans ces pays. Un mouvement prophétique qui a apporté Mingi dans le pays Oyo, mais malheureusement, il y a des bévies, des bavures et beaucoup de dérapages. Mais cela ne signifie pas qu'il faut rejeter les vrais, mais il faut maintenant discerner. Il faut voir maintenant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et il faut choisir ce qui est vrai. Donc nous, en tant que père spirituel, parmi les mouvements wana, on sait comment orienter les choses. Maintenant que nous avons fini notre retraite, et il y a des gens qui ne sont pas mauvais, mais qui ont été mal orientés. D'autres encore, c'est parce que Baza a emporté dans les camions internet. Non, il faut qu'on ait loba. Il faut qu'on ait loba pour bailler banga. Maintenant, vraiment, dans une introduction à Bino, moi aussi je vais profiter de l'occasion ko présenter ba condoléances na biso yangai na kombo nanga ya mon épouse ya bana nanga ya armée sacrée de l'Éternel na ya grande communauté mission mondiale foi audacieuse triomphante na pasteur Marcelo Jérémy Tonasi na libota na ye na bande konyo surtout ya compassion dans un moment oyo tozolela pour oya kufi aza congolaise oya kufi aza mosali na Nzambe oya kufi ana valeur na miso ya Nzambe pe na miso ya bato. C'est pour cela mutu aza ma ya Nzambe
hein, tant mablio boyezali, il faut que boyende batumi ba misambu isaka. Il a cru que parce que je parlais, les gens vont m'écouter. Mais réellement, c'est qu'ils comprennent la valeur des choses spirituelles ou les bonnes valeurs de la vie. Parce qu'on doit respecter aussi le mort. Ok. Voilà, on doit aussi respecter le mort et oh mingi ba lobi, mingi ba sambourbe, ba s'engouffrer, mingi ba sali erreur, mingi peut ba étaler ba erreur to ba bouzo ba comme tel enfantillage. Voilà. Alors ce sont plus certains quelques pasteurs hein, on dit ba s'acharner na yango pour dire n'importe quoi ainsi de suite. Mais nous on n'est pas dedans, hein. Les hommes responsables et matures savent comment gérer tous ces esprits faibles parce que ce sont des esprits faibles qui ne comprennent pas. Je pense que nous avons vu un défilé de grandes personnalités na matanga. Et vous voyez, tant qui coûte autorité bazo comprendre la valeur des choses et même vous qui êtes dans le royaume de Dieu. C'est pour cela nous en tant que père, nous savons que l'église des réveils va diriger qui ont les bossons avec beaucoup de faiblesses, beaucoup d'amateurisme, beaucoup de défaillances. Nous on va tout corriger par la grâce de Dieu, bien qu'on n'est pas meilleur, mais on va apporter ce qui est nécessaire, ce qui va aider le peuple de Dieu. Non pas nous, mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit et la sagesse humaine. Merci. Ok, merci. Non, nous allons en avoir tout côté parce que comme tu es père va orienter, père va c'était pour battre quand même orienter le maman Nzambe. Nabi pourquoi? Il y a un jeune frère, il y a un jeune soi-disant prophète, et puis va prophète, va père spirituel à Bangote. Tata na moli moto ebité église à bien monter directement pour parce qu'il y a aussi des prophètes de internet. Des salis qui a l'église et celles qui en tout cas tamboli ba te belé ba sepel nangote. Là non bango ana mes conscience. Ba te belé ba sepel vraiment nangote parce que quand même nous sommes d'abord des bantous. Na mon esprit yana qui bantou, na moi pas peuple congolais et comme kolongwa. Bon, nous voulons dire ceci. Il faut que l'on mani mokoboy. Lorsque quelqu'un s'est dit prophète, directement nous croyons qu'il est vrai. Non. Ce sont des choses, quand j'ai vu Jésus-Christ 2 fois, il m'enseigne beaucoup de choses sur la divinité, to aider la nation ébélée au moyen de la christocratie. Voilà. Si quelqu'un s'est dit prophète, d'abord il faut que tout le prophète Yanzambe Nini. Voilà. Parce que Baal était Dieu. Oui. Il avait aussi ses prophètes. Yes. L'Éternel aussi est Dieu, il a aussi ses prophètes. Donc tout prophète qui parle, tout prophète parle au nom de son Dieu. Yes. Alors il y a des ceux-là qui parlent d'eux-mêmes. Même ils n'aiment pas reconnaître que c'est un prophète. Alors moi je pense un tel prophète, nous ne sommes pas contre lui. Peut-être à niveau à âge spirituel, bilo comme Isaac Newton disait, c'est onayebi eza goutte, ce qui m'échappe eza océan. Donc peut-être autant d'akoko là, tu vas comprendre makambo mususu. Tout le monde on a Kinshasa awa, combien de fois ba terminer qui eloko boy ba combattre ango, mais après à un moment donné ba embrasser ango les sous. Donc il faut comprendre comment les choses marchent. Donc moi je pense point de besoin à Kolanda prophète wana, mais s'il faut c'est une personne que nous pouvons l'aider hein? C'est notre frère, il comprend les choses de sa façon. On ne peut pas les critiquer, mais on peut l'aider. Ils ont la carte à la Bible. Mukomoko apôtre Paul Azoté, un livre Actes des apôtres. Il parlait sur Jésus-Christ. Il parlait très bien. Mais babi na kati wana Akilas na Priscilla bazalaki. Yes. Donc asili ici ba combattre était mais ba bengié. Heureusement il était humble. Babi ba prendre Jésus mieux que les cas oyaye baki. Il y a des choses que nous devons apprendre auprès de ceux qui connaissent ça mieux. Voilà. Vraiment. Donc nous avons fait un très grand travail. Aujourd'hui, l'église des réveils, c'est la confession religieuse. Eux aussi, la Sonia, la confession religieuse est belle. Très bien. La confession religieuse, Yongomoni. Et quand j'ai quitté l'église des réveils, parce que vous voyez que comment qui m'ont consigné une église des réveils, jusqu'à tel peu que au fond dans la casier judiciaire, parce que c'est ma cam, na tel la Bible dans Jésus-Christ était. Et surtout qu'ils avaient piraté Jésus dans ces pays. Jésus ne peut pas être piraté. Jésus ne peut pas être piraté, il faut qu'on prêche le vrai Jésus. Voilà, je pense, on est que tous les Satan habitent dans ma prophète. Voilà, moi j'ai des paroles que Jésus m'a données pour des gens qui nous suivent. Parce que le monde entier, n'a pas de prophète. Voilà. Donc passons au moins à l'essentiel, parce que les gens ont besoin de messages de vie. Okay. Voilà. Merci et beaucoup. vraiment, vraiment, tu as posé une très belle question. Pasteur Marcelo,
bolina bato a compassion bolimbisa bato nyonso tu bazo tuka ebembe ya mama. Yes. Voilà, vraiment ba congolais tokola. Na tangu ya kala tangu papa Simo Kimbangu azalo ba kintwadi ngo ba bomoko. Kintwadi ngo ba bomoko. Alors na tangu ya kala liwa fête l'événement de Sangi Sarabiso et dans la même sport et Sangi Sarabiso mais likambo comme l'inde au lieu de apporter ni to bandi ko zo bambeli to tuba et muto so là mais vraiment le pasteur Marcelo a besoin d'être consolé et non pas seulement lui, il y a des familles qui pleurent. C'est l'église corps du Christ qui est éprouvé. Vraiment. Voilà, si ko bato bazolo babo si ko da quelque chose so bande ko la pe ba kofi. Voilà. Nous ne souhaitons pas la mort mais nous avons, le gouvernement vient d'être investi. Il y a le ministère initiation à la nouvelle citoyenneté. Donc on a besoin d'un Congolais nouveau qui comprend les choses selon la vision de l'Éternel et la vision du chef de l'État. Donc il y a des choses à rectifier auprès de plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont reçu la peur de Dieu mais qui n'ont pas été sur le banc de l'école. Il y a d'autres qui ont reçu la peur de Dieu mais qui négligent les instructions de base, qui ne comprennent pas la valeur du prochain. Or prochain azamutunyoso, prochain azakana tribité, prochain azakana racité, prochain azakapena religion té, prochain azali muto nzambe azo considéré Mouton Nzambe Akeli. Alors, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec le pasteur Marcelo, ils doivent aller vers lui. Mais ce n'est pas bien. Mais naebi que Moussala Nzamba pesinga kosunga ba congolais à ma qualité père spirituel de la nation congolaise eza Moussala munene. C'est un travail de longue haleine qui me demande de la patience, de la sagesse et de la persévérance. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit toko réussir, toza déterminé. Peuple de Dieu, vraiment Nzambe a fortifié pe bandeko ya communauté Shekina, Baruti Tabernacle, n'a profité pour présenter ba condoléances na pasteur Carlos Baruti et na congrégation Mobimba. Vraiment, nous sommes en train de pleurer. Même bateau bazo finga il faut battre ta Bible et le vini pleurer avec ceux qui pleurent. De tout ce qui est nation macambo est essentiel. Ne traînons pas comme disent les Français, ne passons pas notre temps à traînasser si les pacotilles, les petites choses, les choses de moindre valeur. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu, j'ai beaucoup aimé. Hein? En tout cas, merci. Je crois que Nibiso, l'homme de Dieu, en tout cas, Mouto Nyoso qui a une seule fois par rapport au prophète Balekin, tout Kibino, en tout cas, tout Sengeli Bango, Bolimbisi. Zambia Lola pas Limbisa Bango, même aussi le pasteur Marcelo pas Limbisa Bango. Nous sommes de cœur avec vous, Papa Marcelo. Je crois que nous avons vu même le chef de l'État, Maman Denise Azala Kiwana, Tomoni même, il a mon ebembe ya Maman Blanche, et ça ici même, Payoulou, na madame, na maman Denise Nyakio, ba fan de Sikamoko. Et ça ici tous les pasteurs en yonso. Donc, et réconcilier Bango. En tout cas, Nzamalimbi, ça ne connaît pas les kaki. Même en tout cas, pas nga et chokaki nga mais Nzamalimbi. Ok. To le kina maramususu. L'homme de Dieu. Bat bazaki béni na message au pesaki. Ba ki fozo ngasusu. Mais yo ta na lukio, yo za mutabazamba. Na ebité. Toke maman na bit na biso. Voilà. Quels sont les messages où Elibiso na mkwalelo? Merci beaucoup. Je pense tant que tu as la présence en Zambé, tant que tu as la photo qui t'a la message en Zambé. Vous savez, Nzamba Zolo dans Apocalypse 4, verset 1er, monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Lelo Nzamba Tindinga, na solo la na mutunyo soto Zolanda Biso. Jésus-Christ Oaya qui a révélé un oracle moko, de thème dans le titre ezali, vaincre les brigands de ta vie. Vaincre les brigands de ta vie. Dans autant na Luc, une minute kaka, dans Luc chapitre 10, verset 30 à 35. Dans autant la bande de Konabiso Nyon surtout, Bolimbisa Netozo c'est la Bible et le téléphone. Voilà. Donc, Luc 10, 30 à 35 et le Bible. Dans autant on noki kaka. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent, la chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant demi-morts. De sauter directement,
Mais 1, verset 33, mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il les remit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Okay. Donc, le lot, tu l'as expliqué, peuple de Dieu, thème d'habitude, c'est-à-dire vaincre les brigands de la vie. Donc, la vie, aux hommes, tu es belé, tu as problème. Dans la histoire au Tangi, grand maître, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les fils du Dieu très haut, Jésus-Christ de Nazareth, oh mon ami de Sion, les number one, l'incomparable, aobeta li solo moko. Alors, mutu moko boy adaka na projet na ye. Donc, on a ba projet na vie et on a ma bête. Mais bat musu ba projet bongisa bango, bat musu na ba projet na bango ba kuta un peu na ba problème. Projet simbate. Mutu adaka na projet voyage. Allons à Jérusalem, à Kende wapi na Jéricho. Quoi bongisi voyage na bongisi biloko nyonso to a valeur. Tant bandi ko kende na parcours ya vie na ye akute na ba brigand. Balobi brigand mon côté, ba brigand belé, balobi ba betailler, d'abord ba dépouiller, ba charger na ba coup et puis ba ken na bango ba tiki à demi mort. Tu connais les vite à l'écuana qui peut être sacrificateur à l'écuana qui peut être. Mais tant que comme tour ya nani ya Samaritain à Télémi a joué en charge à se payer huile plutôt na vin a bandi ko bande ba plein à prendre soin na ye pe a memie na hôtellerie. Donc et là qu'on ni tento loba na thème na biso vaincre les brigands de ta vie. Et là qu'on liboso mutu nyonso zolanda biso. Yebisa Jésus-Christ place aux ali. Pour histoire yo tangi mutu moko bo asali makambo mais akute na makambo mabe na vie na ye. Donc histoire ya mutu o ekomelote. Le bas Jésus de Nazareth, histoire ya mutu oyo, makambo mutu oyo ekomela ngate. Oyo ekomela ki mutu na vie ekomela yote. Et deuxièmement, tolingi koloba boy. Mutu tango abandi voyage na ye. Asali alongwe na Jérusalem pour akende Jéricho. Mais akomi pe na Jéricho te. Akutani na ba problème, akutani na ba brigand na vie. Donc ezana batu mususu. Donc place azali, abandi bien. Ana posa akoma quelque part. Abandi projet na ye bien. Ana posa azelo komoko boy. Abandi entreprise n'est bien. Abandi ministère n'est bien. Il a bien commencé, mais quelque part, il a vu na ye akutani na ba brigand. Donc a comité place à kanaka koma. Donc ba te belé ba Hollanda biso. Partout aux alliés. Au banda qui peut-être processus ya libala bien. Mais quelque part, comme une place à mariage était. Ton mariage doit être qui bien est single. Mais à un moment donné, bah brigand. Donc tu n'es pas arrivé à atteindre l'objectif na yote. Tout ça pourquoi? Et à bah brigand. Donc mutuan a comité pour écouter na ba brigand. Mutu nyonso zolanda biso et loko nyonso tu yo bandaki et que kutani na ba brigand na vie na yo, lelo Jésus-Christ de Nazareth a tindi biso tu yo biso que solution ezali. Amen. Yami satu. Mutu azosalani aosala voyage balinga basaka voyage bakomi pe bien balobi nzela wana ya leki akutena ba brigand ezaki tunnel te ezaki pe sentier te ezanzela batu pe bazao leka pour preuve balobi levite moko aleka ki wana akutena ngote sacrificateur pa leka ki akutena mais yi akutani nango ya wana zo sa batu mususu makambo mususu ekomela yo na vie ekomela batu mususu te ba mususu ba ke bazui mais yo leka okutena problème. Ba misusu bandi esimbi mais et comme a tourna yo kute na problème. Donc problème ni te lingi koloba. Oyo nyonso tu yo kutana nango ya mabe nzamba lingi alongolango. Amen. Jésus-Christ atindinga na yebisa mutu moko. Soki na nzela na yo batiela ki yo ba brigand. Ba brigand wana bako compliquer vie na yo. Bako lelisa vie na yo. Telle vie à moi mobalo e baby à cause de ba brigand. Nyonso tu azaki nango valeur à perdre. Donc, troisième point de lobby, ton voyage, il a effectué un mauvais voyage. Il n'a pas fait un bon voyage. Donc, alors, pays, ville, pas comme la ville, mais à coup de temps, on a des problèmes. Peut-être aux Hollandanga, au sala ba voyage, mais voyage, on lié pambolayo, et pambolayo, te voyage, non, au coup de temps, on a des problèmes. Au longwe Kinshasa okena pays moko pays yo zali tomboko yo zali ville yo zali baninga ba osepela mais yo voyage na yo et comme voyage à kolela okomi ko regretter kutu kuna nazala ki bien
lokola ba israélite bazolela na désert na Égypte tozalaki bien tu es na désert oniokwama donc mutu wana akoneta un mauvais voyage ezala batu mususu osala ba mauvais voyage na vie na yo donc c'est un mauvais voyage peut-être voyage d'affaires mieux secoué donc voyage ça peut-être au Canada comme le pays moroboye au comme en Afrique du Sud peut-être comme à Londres mais au souki quelque part voyage au nio surtout au sala au lieu memelo li pamboli et memela au kolela à cause de brigands Jésus-Christ de Nazareth a tiningana yebiso comment tu peux vaincre les brigands de ta vie pe ba brigand na bazana nzela siko likambo nini yeti azokende na vie na ye aosala voyage wana ataki programme te akokuta na ba brigand donc ezala batu mususu nde ozolanda nga babiloko yo kanaka te na vie na yo ekomela yo okutana na yango ondimaka te ke un jour bakoki kolelisa yo lelo bakangi yo peut-être na sida ezolekela yo ondimaka te ke lelo mwana no lelo akomi kokoya malade ndeke ondimaka te ke muto bozalaka nebi akopeso mukongo ondimaka te ke bakoki koescroquer yo donc lelo babiloko yo kanaka te na vie ondimaka te ke liwe ekokota pe na famille na yo boye biloko yo kanaka te na vie ekomela yo à cause ba nani à cause ba brigand lelo na ye koyebisa yo mutu wana a invitaka ba brigante azaka pe na rendez-vous na bangote batu musu ba bundisi yo na vie bozaka na problème na bangote bozata na antécédent mais okutani nango na vie donc kolekisaka ta na yo te pour koloba ngai basalanga mabe lelo makambo koloba basalo mabe zate lelo ezali Jésus-Christ atindinga kupeso ba secret ndenge ni yokoki ko refaire pe kolonga bato ba brigand yo sotu ya vie siko poto kene to clôturer to kene mbango oui mutu wana tanga kutela ba brigand eloko a liboso tala ba brigand bazo opérer par étape akutela ba brigand talebele na vie ezaka brigand mote mutasali mabe donc ndongo za wana balabite satan mutasali mabe non de babituma muso ekomelo na vie et abandoki te et après satan a te et peut-être batu peut-être ya ba camarade peut-être ta mutu moko zai ko se confier trop peut-être ta inconnu moko boy peut-être mutu moko boy yinio kaka sans cause de ba brigand bazabo parce que eloko ya liboso ba brigand basali nini balobi ba dépouiller de ba botolie mio surtout o azalaka nango na vie yaya ozolandanga vie na yo ezaka bien ozaka mutu esengo makamne ezaka bien mais lelo ba dépouiller famille na bino santé ozalaka nango eza yo te okutana na ba brigand makambo yo dans na vie lelo ba dépouiller okomo zanga même quelque chose ozanga musala ozanga mbongo ozanga même kimi ozanga même esengo donc ozali susu ne lokote tout le monde a le côté mais otikali na souffle de vie et mi balé après avoir ko dépouiller au lieu batikaye babite babandi bisuko betaye voilà donc premièrement les brigands se sont attaqués na ba matériel naye na ba entreprise naye na finance na ba activité naye donc ba attaquer vie na yo siko ba ke na santé kasi pour basimba ki biloko ti biloko nyo surtout o ba brigand ba botola yo nde ozolanda biso Jésus alinga zongisela yo yango po tona na deux sortes ba brigand tona ba brigand spirituel o ba yaka selon Jean 10:10 dérober égorger détruire ba bebisi ba mbumwa ba mama epele ko bote comme il a problème soki azuize misemi ebimi ba papa ebele ba problème à rein problème ya prostate problème ya hémorroïde ba problème ya masse donc brigand après avoir quoi attaqué musala na yo libala na yo ministère kelasi na yo ayo ko s'en charger ce qu'on a santé abandi babandi ko betaye na nzoto yaya eza ba malade musu eza na vie na yo tie pas satana ba malade musu ezo mona na te ba malade belé zo me batuna liwa na famille non soki bo telemité ba brigand ba telemi ba nyoko la santé na yo mbongo no nyo surtout et kendeka na ba traitement mona moi ça qui 12 ans makile tangaka mais na 12 ans makile zo tanga azo perdre na santé na mbongo parce que Bible dit elle a dépensé tout ce qu'elle avait yaya mbongo yo dépensé pour le traitement mbongo na ekokipe ko sunga yo o investir donc nzoto na yo moko ekomi suko lia mbongo no na négativité donc ozo mona e ba brigand ba sali bongo lelo yesu atindinga koyebisa mutu nyonso aza capable longiso bitumba ba brigand pe ba brigand batike na baku batike na ba cicatrice pe ba kena bango batike demi-mort de batike na frontière de la mort et loko satan na to ba brigand ba sai na vie na yangwana donc lelo niveau zala ki de comme na frontière de la mort lelo za la paralysie
lelo na bana bozo kanate, lelo famille kabwani, lelo bakangi na sida. Ozo comprendre te otamboli na kindumba te. Mais sida où tu avais peut-être des affaires abandoki. Ba briga batiki vi na yo na nzela, batiki vi na na nzela pe batiki demi mort. Sikoyo, comment vaincre les brigands? Okay. En tout cas, merci, hein, merci. Et ça, c'est le moment où tellement papa l'homme de Dieu. Nalingo, ça soit remède directement parce que voilà. La télévision, c'est le temps. Hein? Voilà. Alors, remède des Ali Boye, dans mon bande Kwebele, benga kibiso, batin témoignage, mais tout peut s'en nous remettre pendant 2 à 3 minutes. Oui, oui. Que faire pour vaincre les brigands de la vie? Parce que les brigands va coûter sur le chemin. Donc, tu donnes la deux solutions. Première solution, Ezali, na Psaume 32, 8 à 9. Psaume 32, 8 à 9, le bénin. Je t'instruirai, c'est Dieu qui parle, qui s'adresse à son peuple, à ses enfants. Je t'instruirai, je te conduirai, je te montrerai le chemin, la voie à suivre. Donc, tu es belé, nzamba ceux qui ont pour écouter la brigante, zela nzamba peso ba instruction, nzamba peso ba conseil, nzamba la kiso eloko nini esengeli osala na vie na yo. Yaya, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Moutobi o mobalo vraiment ba gunanga. Nengna linga kaba critère, mais aucun autre n'a problème le koma kolela. Yaya, combien de fois bino ozo koufe la banne? Combien de fois ozo ba problème? Tout ça, le chemin que tu as pris là. Voix oyo, entreprise, makambo oyo zo sala, décision yo zui. Est-ce que nzela yo zo lana? Est-ce que nzambe muta pesi yo directive? Si ba directive, nzamba pesa kango wap. Apesa kango nzela parole na ye, nzela Saint-Esprit, nzela ba enseignement, ba prédication et surtout nzela ba prophète, ba messager de l'Éternel. Donc au bengi to papa, nata na besoin nzambe na yo a orienter nga. Donc ce que zui directive ya nzambe, okuta na brigante. Pourquoi? Parce que nzambe moko le na Psaume 38 abi, je serai avec toi, je vais veiller sur toi. Donc, il y a la question de la bandu qu'on veille pour te brigade à voilà. Alors, deuxième solution, et dans Psaume 74, verset 20. Bandeko bazala na Bible baotangango, Bible lobini, aie égard à l'alliance, car la ville, le pays tout entier est rempli de repères des brigands. Balabi zala na alliance, peut construire l'alliance dans Zambé. Si on a l'alliance dans Zambé, peut on entretenir l'alliance wana. Babi pourquoi faut une alliance? Pour babi la quatre pays, ba brigand basé belé. Ba to ba loge satanique basé belé. Ba to mitema mabe basé belé, bazo lukanani oyo ba ko bebi sa ba vie na bango. Ya mais soko za na alliance na Jésus de Nazareth. Alliance ba sa ka ngondeni, place to sunga susu ba to ngo wana. Ba to belé zo mona azaka na alliance na ye. Moi ba brigand ba simba ye. Ezate. Moi ba mdoki ba simba ye. Azwa ka mbongo ne atinda ka sunga na orphelinat. Azwa nzambe bongo. Azwa mbongo ne asomba ta batol pon église. Azwa mbongo ne asomba ta mbunda pon église. Eza ba alliance na nzambe. Azwa mbongo ne atinda ta pon na contribution église. Eza azwa mbongo ne apesa ka dim no offrande. Eza ba alliance. Donc nous surtout na to ko expliquer comment faire alliance avec Dieu. Donc, pour tout le monde, brigand, il faut tout le Saint-Esprit à la Tonzela. Et deuxièmement, tous en alliance dans Zambé. Pour les brigands, Satan, les démons, les bangamutu en alliance dans Zambé. Yaya, bengabiso, to collection de une cause l'alliance dans Zambé. So déjà, les brigands, les sièges à Kyo. Jésus nous a donné le pouvoir, il y a que l'on a les brigands. Alors, merci quelques personnes, bengabiso, on a 2 ou 3 témoignages. Et pour qu'on peut tirer. Par rapport à la brigade, il y a une question, M. Kukozala. Non, moi j'ai plutôt 2 questions, et puis aussi numéro de téléphone, et puis to chiter, parce que TV Zangonga, na osenga bandeko nyoso, oyo bolandaka biso, so sepeli na papa Eli Totwana, tinda contribution na yo pour aleka ming pe na chaîne, parce que awa ezali ya kufuta, ezole kufelete, donc sunga, avec $50, $100, au plus ça et puis aller une émission aux la richement béni parce qu'on a enseignement belé sengilito mekape kosona on aïe n'habite so iba manger après bon témoignage après de comment quoi benga kibiso tu baza bisat na moni papa nazali même que ce que ko yokana oui ya kosakana te esengo na sana mo papa eza ko yokana nzambe na yo wana te asaba nzambe ya bomoi. Papa, prière oyo salela kinkai. Papa, pour nous bâtir la voyage nanga, papa. Na évité. Nous ba voyage nanga fungwa mi. Ils sont vraiment ndinge salaki. Kani na noke di ba Brazzaville, na noke ba Dubai donc. Dans nos yeux ba te sengo o na sana ngona évité.
nayebi te papa nzambe na yo wana akoti vraiment likambo na ngai akoti vraiment likambo na ngai papa ngamona yebi France na nga nazobongisa merci papa. On est au deuxième. Hein? Au deuxième. En tout cas, vraiment, na péché nzambe merci. Na boula moi salelinga à travers yo. Et ça ça nga vraiment bien makasi mais kota to la boula nzambe na makambo surtout on a leka kinango. J'espère que non to bande ko bondela pona ngai pona problème makolo. Et na ndenge mona épilepsie bande ko déranger. Mais lelo oyo épilepsie à mwana esili engai moko makolo problème makolo nyonso esili donc naza vraiment guéri et ma fille aussi aza vraiment guéri yango na kopesa merci pe okomisa monena nzambe na yo papa nakozala toujours reconnaissant epai na yo ate ya mokie oyo nazopesa oyo na otindela yo papa ezala kaka juste basymbole moko boye papa vraiment nzambe apambola soki oza na problème oyo dérange papa benga biso tokozanga te kotindela te ya mokie na mosika mboka oyo biso tozali donc kose dérange te papa. Merci beaucoup. Je pense na Monique qui a témoignage de Babengi. Nzamba zo alokumu ndenga longisi bango. Ndeko yo bengaki alanda ki biso émission la fois passée alelaki pona moane épilepsie, maladie andeke, balala kate mo pe makolo. C'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Gloire et zonge pas Jésus-Christ, c'est pas prophète Eli tout nate. Merci. Merci, je rentre comme na souka notre émission, vous avez un témoignage. Numéro prophète 00243 82 30 92 776. Ok, Tobandeli 00243 82 30 92 776. Olobi likamoko pe na sepeli ton nazo solo anoki Saint-Esprit koloba abimo lobela peuple de Dieu. Ba ndeko nyon surtout bazapi na posa ndeko olobi ba sunga émission bo bengi. Un bo sunga émission pe boza na posa po na minute toza na posa tozo luka espace espace ebele po totia siko église ya munene pe lisusu. Donc ndeko nyon surtout za na lupangu na yo oza na posa opesa yango pa na nzamo disposer lokola pire disposer ki barke ne po yeso ateya o disposer lokola opesa biso bureau to opesa po to tia ba culte peu importe place ba commune ezali donc tongi dans chaque commune to implanter ba paroisse na biso to da ba ville différente de ate ezan intérieur ata wa po ebisi biso to tinda batu parce que nous avons une équipe bien formée mais so pesa na Kinshasa ezana limité ezala wapi donc mutu nyo surtout au monde ko za espace ngo pesa biso au contacter biso so monde za espace to bité ngale la pesa moi 1 franc nanga pour na makambo ya garantie ya église to makambo ya espace église pe émission problème ezate ezape ba alliance pour ça na nzamba opambola bino que l'Éternel Dieu vous bénisse peut-être surtout ko sambela pe pona batu. Oui, pas de problème. Mais là on sambela en langue pendant 1 minute après ngamo on interpréter makam na lobby pe bat ba biki place ozali simbalo zwa loboko na yo tia na motema atozo bela ta problème za nini zwa loboko no tia na motema nzambe oyo abikisaka bato abikisa yo nga nazoyebisa Saint-Esprit na prier en esprit et en langue pendant 1 minute et puis na limboli yango pe na sambeli supo na yo na lingala oyo kamakambo na lobi. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour la makambo yebisi biso, merci pour la mutu nyonso alandi biso. Nous croyons à la puissance de Dieu, nous croyons à la miséricorde de Dieu, nous croyons à l'amour de Dieu, nous croyons qu'il nous a donné son fils Jésus pour nous racheter, pour nous donner la victoire devant Satan, devant les démons, devant la maladie, devant les problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mutu nyonso azolanda biso abika. Mutu nyonso azolanda biso abika au nom de Jésus. Jesus we glory rabranaskaya. May it one never glory Jesus be the word the glory ni raskaria. Ne we lori jiras kamtara brogadera for your Lord Jesus be the way tamari fora manaskaria. Ne we na Maria robros many thank about fora mana Jesus mini winda na gloria. Ne we mini furi glory jira manaskoria. Yesu merci. Nzamba lobinanga obiki. Likambo do tungisa yoana ozi solution. Changement nyonso zoyoka. Ba misusu ndozo bela na miracle c'est salam. So do tambola te tellement.
soki mwana azalaki obela zwa mai pesa ye ata moto akotaki koma biki sikoyo te eza mokie bobenga biso après émission na senti déjà puissance en Nzambe Yesu aza le même hier aujourd'hui abikisaka bato donc nasi toconclure lelo comment vaincre les brigands de la vie. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes notre émission. Tout bien, merci pour la yamba nom de Dieu. Je crois que tu la prochaine. Son numéro est là, tu as un problème, on a makambo, on a besoin qu'on a makambo là, on a bikisayo, on a besoin de question. Benga l'homme de Dieu, numéro n'est ali wana 24 kanga téléphone, tu pas la secrétaire té. Ou benga ozoye moko. Tokutani mikolo zali koya na même chaîne ainsi qui a le même numéro pour les stars. Mais tu éviter na to yamba turo yo, nzamalola apamula biso. Shalom peuple de Dieu, Nzamba Pambola Bino na mabota nyoso tu, bandeko nyoso tu ya Chebiso TV, obolanda Chebiso TV. Oyebo yebi le prophète Josué qui tout là munongo, chaque fois nazako leka pona kosenga lisungi. Lisungi na yo, lisungi na ngai et que ça la ke bana obabo ko malamu. Tozo ko loba chaque fois que on n'a pas de possibilité, toza na makokité pona ko luka moya ko lesa bana oyo. Et soko talibana ndenge bazako lia et soko tali même ndako to vandi bakolakisa bino bokomona ke ndako eza malamu te vi bana bazalaki nango na beya te na vi baza nango lelo eza pasi même soko tali place bana baza kolala bokomona nango eza mpenza malamu te yango wana topusani pene na bino bandeko nyonso tu oyo boyebi ke bosutenaka orphelinat bosutenaka baorphelin bosoutenir orphelinat oyo bosoutenir mpe baorphelin oyo malgré bamisusu mibale to misatu baza na classe au totalité bana toza na bango nyonso to baza 20 et soki botali bana ndambo baza na classe mpe ndambo bango batikali awa oyo bazotanga baza moke oyo bazotanga te baza ebele. C'est pourquoi na ye na chaîne na biso Chebiso TV bandeko nyonso to bolandaka Chebiso TV bosoutenir bana oyo bazwa mpe vie ya malamu balala bisika malamu bavanda na ndako malamu et soki otali même ti baza komela ti ezanga même miliki parce qu'on n'a pas de possibilité. Tu n'as pas de soutenir biso na $1 na $2 na $20 na $100. Pourquoi pas ceux qui doivent ensemble peuvent pas millions on soutenir biso na millions nayo. Même bana baza kozanga bisika kolala. Tozana besoin il y a caleçon nayo, tozana besoin il y a les papa nayo, tozana besoin il y a lamba nayo, tozana besoin même il y a ba matériel afin que bana oyo bazo bisika penza ya kovanda malamu. Tale bela bana oyo bamisusu bazate malgré ba classe okotso tali na chambre otali bisika bazolala ezali penza malamu te yango wana toye pene na bino pona kosenga toujours lisungi na bino penza boye de biso nzamba kozanga te kopambola bino soko lingoye ba bisika orphelinat ezali ba numéro eza wana bokobenga biso soko zwinga ite okobenga okozwa docteur Arthur nde kokipe ko orienter yo mingi soki boye ne sika bokokuta soki bokutinga te bokokuta docteur Arthur je crois numéro na epeza ko afficher wana bobengi bokozwa biso adresse ezali na entrée ya Mokali soko côté na entrée Mokali otuni avenue Kikenge numéro 14 bakolakisa yo pe bakoya ko accompagner bisika orphelinat ezali précisément na avenue Kikenge na entrée ya route Mokali. Nzamba lola apambola yo nzamba pambola mutu nyonso to kokanisa kolesa bana oyo nzamba pambola mutu nyonso to koluka changer vie ya bana oyo nzamba pambola mutu nyonso to koluka ke bana oyo batanga nzamba pambola biso nzamba pambola Chebiso TV pe nzamba pambola bandeko nyonso tu na kombo na Yesu Kristo amen. Napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.